mususu bato balingi bakosa lokuta omoni lokuta bakosa ngango susu te lokuta ezalaka deya lokuta eza deya kokosa omoni soki olobi ke concert esimbaki te seke ozalaka na kisasa te mususu bato bakomi na kisasa ozovivre lolenge neti ozovivre na bibwa te eza mbanga te keba plein ya mbutu mutu asi asilisi musala ale akemba mo concert mais oyo ya biso tobeti mo en plein musala otiki musala oyo série bazobenga mwasi affaire ici la aigle jaune comment aigle ekobimaka na 2020 ans esali nini babeta concert pour passer disque d'or ebuti wapi bapesa yeti babiloko wana disque d'or ozwa yango na rumba so olingo swa ozwa yango na rumba ozwa yango na Kamasutra est-ce que disque d'or ozwa yango na Nisa Aziz Makukula ou bien ozwi na babiloko ansangisa montaka madeso mais banino baza wana te omonaki banino te c'est ça que moi je te dis que on a nini boza pressé parce que bino bando boza sous-estimé pourquoi mais makamudeni les salobaki que no so limé aussi wana biso tozolo bete ah yo ya mibato mutu ya mutu ba publier mutaka na tika makamwana en bref parce que te ye makamwana te tuna makama musique en bref mutu neti deni les salolo bate lelo église de Kabwani bakomi ko welela maboza ye na mwasi na ye je te dis ba welela na mwasi na manda chante. Chers amis internet, partout dans le monde, dans la chaîne Abisso. Erline Chikeva Kimbangu, c'est moi votre humble serviteur, Jérès Makungila, autrement dit JPM de la presse congolaise. Nous avons dans la émission Abisso, plateau des stars, auto Ambela Rabino, Bastar, Nenge, Bokamate, Lelonga JPM, Nenge Nazo Panzela Bino, Teke, Nenge Zalara. Quant à moi, je dis un grand merci à Erline Kimbangu, Erline Chikeva Kimbangu, Bambo Tebele, Maman Mimi Chikeva, Milchek, Bambo Tebele, place aux Ali. Chikeva donc Bambote Belé place Bozali. Quant à moi je dis encore Balobi les cœurs de l'homme Irène Daya moi ça Pembe Aigle Royal Bambote Belé Aigle Jaune Kakayo éclairage public Kakayo suis avec Bogard de la presse au Boyebi que non Kitani a Ferrego la Panzarante Ndenge et Zalara Lelo Torobetani Solomon Mouké. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Ferrego là. Yaza mon lobeli, topé mon pandisango, pas Ferrego là. Aïe bisabso limolapso. Qu'est-ce qui se passe? Ferrazawa, Ferrazo Kanate, Ferrenini, et Ninango, concert au Bauto Betan Chetemba, et Simbite Batubayete, Bogard de la presse, Coco Sate. Pour l'année concert et Simbite Batubayete. Moi, d'abord, on a battu Bazo Hotel Angaï, les patrons Kosakoulé, Razo Landangaï, na moment Oyo, malgré va, ils ont bien été au moni. Je suis obligé dans le bapo. Mususu bato balingi bakosa lokuta omoni lokuta bakosa ngango susu te lokuta za radea lokuta za deya kokosa mais omona mutu avandi balinga kosa na eka lokuta or que ezafo vient nga kosa couleur de déco en Allemagne mama Charlie Kunga Chala mama na bo santé vient ngai inspecteur Miguel Mbongo salon Interstar London bazoko landanga na mama oyo kulpa di kunzi lisande na London bazoko tala ngai mama Fanta Fofana mama présidente et puis na bo santé ko pesa mungu antombolo fait rigola Jésus de Nias mo mara kanyinda omoni soko lobi ke concert esimbaki te seke ozalaka na kisasa te mususu bato bakomi na kisasa ozovivre lolenge neti ozovivre na bibwa oui puisque biso tobeti concert na ville plein tombé bato tu bamona ba banderole bato bamona ba publicité esimba te ndenge nini biso bato tokangaki Chetemba banda kobeta ba concert na village Chetemba décoration basalaki na kati ya concert wana esikala kozala te ça dit que bazo reconnaître les seuls musiciens à en charge vous comprenez qui est ferré décoration biso tozaki wana na Chetemba ezalate donc biso tozali les seuls bateaux to beti na décoration wana likolo Bogard de la paix wata beta ça la plaît yo na décoration wana décoration to ba question décoration oyo keba ezala ba yoka ezana ba plein ya ba butuna ba moyi biso to beti ba plein ya moyi ko comparer biso na ba tout papa oui te ezambanga te keba plein ya mbutu mutu asi asilisi musala ale akemba mo concert mais oya biso to beti mo en plein musala otiki musala oye pour confirmer que non ya bino simba ki bobanda banda moyi sala oui puisque biso to betaki na moyi waza tembe ata concert na moyi tondi maye waza tembe ata pena concert ba na moyi otala plein wana papa biso to beti concert mutu akati musala fonctionnaire akati musala ke concert na bato babetaka na butu lingo comparer biso na bato butu. Oh, mais là, c'est normal. Balobi, Babé Zalara, ambiance, Zalara, Bogard de la presse, Nengazo Panzanteke, Nengazalara. Banapoto, quant à moi, je dis encore merci à Dodo Kimbangu, le cœur de Erline Kimbangu, Bambo Tebele, place aux Ali, sans oublier Ngambengina, Ginette Mvwezolo, Freddy Bilumbu, Babi Jean Chikeva, Bogard de la presse. Babi,
fera ko kasumaka mutaki kusangisa susu ba azuba bill azuba JDT azuba seleyo pour s'en sortir parce que babi ameki no so ameki zo simbate bogar expliquer na bana poto pourquoi union wana sangisa batuana pour s'en sortir te loko aliboso d'abord ça amour bolingo parce que tout sans polémique est-ce que yebi que no frère go na minute zo simbate et simbate na ndeni album bobimisi générique Michael Jackson a coupé combien des albums mais c'est la réalité de la musique. Oh mais je t'ai dit papa Michael Jackson a coupé 5 albums, tous les albums Michael Jackson ça là a un trophée, a une récompense. Ne faut pas comparer bateau bazo bimisa. Ils ont simbaté par rapport à quoi? Mais ndima ke bino so bimisa le honnête na bino so bimisa. Papa biso eratakate. Ils ont simbaté na moment où banani basimbi. Bebi ke fali pour pas faire hériter watana ba bimisa. Basali nini? Yo tango bazo sala sondage. Ke ba bato bazo ta biso baza mayele. Tango bazo sala sondage ya album ebimi. Tango bimisa album, même à l'époque bando mona we raso ka bimisa bien ji ba bimisa anti-terror. O sati album ebimi. Après ba concert kili ba production ba concert yango nde benda ke eloko esimbi ba bimisi ba album ba beti ba concert wapi mais concert zo bete par rapport. Est-ce que vous pouvez imaginer que faire un album ten na terrain mais beti des concerts na Côte d'Ivoire na Kisasa tangela nga miseni na l'équipe faire na ba production ya concert sans album na je bien bien mais je te dis biso to tu ko beta libanda mbo ko tia biso na papa chéri na conflit fallait pas tu beta concert na Côte d'Ivoire puisque baza na disque na terrain. Mais biso na disque était mais tu ko beta na bango nzoto na Côte d'Ivoire. Sans disque na terrain batu bango bazo senga bela o beta la biso vita imana. O beta la biso ndenge boy kama sutra sans disque na terrain. Papa chéri. Papa mais je te dis papa chéri aza vient na biso abeta ba concert. Mais biso tu ko beta concert libanda mboka. Différence baudi na ya osara te na ndenge mukete. Papa au moins la mboka to na leader aza o bembo ko faire rigola muko antombolo. Oui, je te dis. Ok, c'est la musique que tu essaies là. Je te dis. Aigle. Bah, mouvement Koufa. Aigle. Oui, Mukolo Aigle, moi c'est à Bato Ferry. S'il y a Aigle jaune Kala. Aigle, c'est comme il y a 2020, c'est l'on binote. Yo est bien noté. Que s'il y a Aigle jaune. Non, bien, série, Bazo Benga, moi ça fait s'il y a Aigle jaune. Comment Aigle est comme en 2020? Papa, comment ça fait? Mais qui suis qui? Droit d'auteur. Regardez la presse. Nathalie Saout. Nathalie Soke mutaleki biso ezate ba mouvement to essayer kufa ba musique ezalaka susté. Et puis kutunga sina se décider na bina ko kumisa ka susu ba patwa ba minene tena ba pédé. Et zwinini. To cosde. Et salini. Ba beta conseil pour passer disque d'or. Et vous tu vas. Ba pesa yeti. Ba biloko na disque d'or ozo yango na rumba. So olingo swa. Ozo yango na rumba. Ozo yango na Kamasutra. Est-ce que disque d'or ozo yango na Nisa? Ozo yango na nini? Ozo yango na nzembo nini? Yebisa ozo yango na ndembo nini? Aziz Makukula. Ou bien ozo na babiloko nsangisa montaka madeso. Mais banino bazawa nat. Omonaki banino te. C'est ça que moi je te dis que on a nini boza pressé. Parce que bino bano boza boza s'estimer pourquoi? Parce que tozo mon eloro te bana boloba. Bozongi studio combien de fois? Bimara raté boga. Faire abeta la musique à courte joie te. Il y a Obetika le lobby succès nia. Non. On est à Evre te. Mais quand on appelle non, na kondimate tango bazo benga musique fait na longue vie. Fils Chelele. Balobi mwana nsemi. Tundubul. Tout mono na Dubai voiture nini. Ah tout moyo makolo. Obi ko moko sabato. Kecho yo ngana bana na bandal. Kecho za wapi mutuka. Wapi mutuka tsaki mbanga wapi mutuka. Tala noko. Wapi mutuka. Zala no ales mikombe. Yo yebi. Wapi mutuka boga. Wapi yango. Wapi mutuka. Papa ngai na za mutuka c'est quoi? Wapi yango tsaki mbanga. Zala calme. Yo lo baga trop. Wapi mutuka. Toi la poso to mona. Il faut beaucoup contacter Mikolo. Encore une semaine. Je te dis. Francine Noble, Osomona, Ozora Mutunayo. Oh, mais je t'ai dit, et bongo. Encore une semaine. Vous comprenez? Donc, dengue zaboye, et l'ingo le bate que non, toi ma nobeta li solo ya te. Ah, ils ont ma solo ba noko o ba pikla. Vous comprenez? Nous ma solo ba noko ba pikla. Ozi zo libanga. Vous comprenez? Ngai na ebisonga na okumisa soso ba mise o ba za ba beta ba musique à courte joie te. Ndeti nani tanga. Tantine Fanny. Tantine Fanny? Ouais. Tu as dit Tantine Fanny na musique congolaise là. Azalaka. Nani? Salaire recensement. Azali. Na sunga yo kasi. Nani? Bazali ba pede bazala bit. Et puis kutunga na lingna nazo beta nzembo. Oka na RTNC. Olobi? Maxi Single. Tika marambo wana. Je suis né de ça. Oyemba nini? Maxi Single.
Je suis né en décembre 14 février. Et zo bimaka la te. Boko savourer la mais je te dis. Oye manoni, oye manoni. Yo mon place aux années de Simbate. Ezo Simbate mais je vais vous montrer que je suis Pembe Yamuta yembaka bien. Fait rigoler. Nazo bimisa album nanga Maxi Singa nanga. Je suis né décembre 14 février. Ezo bima. Deuxième la tchekuna. PD na lesbienne. Na boma papa, na boma maman, na koma PD, na zoka koyemba te. Ezo bima avec impact. Ngai moko na kosi. Je te dis nga na za mwana ndemba, na okitati mbujimai, na okitati mboka. Pour beta. Wana natali so na ta normal. Oh mais je te dis. Bala ni na biso pardon bon kono. Na biso nga na nzembo na zo bimisa deux chansons na ngai. Je suis né décembre 14 février. Na boma papa, na boma maman, na koma PD, na zoka koyemba te, na bala boye mabe. Bako se la ngai semi mabe. Donc makambo eza. Au moins que nous ce qui est aigle dans ce pays. Mais finalement. Le bas d'envers, on a ce que vous avez dit. On a moutouté et ça, on a pour na éduquer mokili. Là, on a moutouté. Oh, il y a Monique dans le binaye. Justice des apemben. Ce qui n'attend comme on a. Mais je te dis. Et ça, c'est mon ayembi. Na boma papa, na boma maman, na tika la PD, na zoka koyemba te, na zo vivre na mokili ya batu. On dit net na zamboka na ngate. Et ça, c'est mon ayembi. Na yembi nani. Oh, il y a touché, na teye, ma beza peut-être. Dans un état de droit, ingénieur. Cher ami internet, on a Charlie Solo, guitariste Makasi. Charlie Solo, qu'est-ce qui se passe? Et pas dans le mouvement Nabino, Babi album petit Lelo, Banda Boloba et Kobimati les Obimate. Non mais vous savez, l'album est le mot Yarosara. Donc on ne doit pas faire pour un sentiment battu. Puis voilà, vous ramenez aux gens de la nourriture crue. Voilà. Non. Moi, donc voilà, nous ne sommes pas dans ce genre de logique. Donc nous ici c'est le travail. On présente à nos mélomanes travail où ils ont bien fait quoi. Voilà donc c'est un peu ça. Mais je profite aussi à l'occasion de Web Sabatuke. Voilà. Na opis Wezobima dynastie. On a pu dans un on a signé voilà. Ouais. Nous avons interprété pendant Yemei. Nous avons les leaders de Zangler Sayan Ferregola. Comme on a dit, amour infini. Donc voilà, on peut s'arrêter en beauté. Mon papa. Question résultat à concert Bobeta qui c'est comme c'est ça négatif. Non mais il y a la négativité par rapport à quoi? Parce que Batubaya qui vraiment était comme tu concert à Moï. Makambo c'est là expliquer Batu. Pour Charlie Solo Azamutasima. Tu concert à Moï, Mutakati Musala y a un concert, c'est pas donné à tout le monde. Bato moi basala ba plein wana butu. Mutasisi musala y concert. Mais je te dis. Mais nazo yebisa yo. Là c'est une réalité. Non mais toujours batu bakena misala samedi batu tu bakena. Samedi. Na yebiso na kin. Na kisasa weekend yo na kisasa pena samedi OK musate ba olongola yote. Yo yebi angote. Te wana ezaka ba fitol concert yaki plein. Je crois que les images sont là. Donc ba image ko témoigner la place que les to banako tchacha bla voilà donc nous sommes pas de la sorte donc je crois que il y avait un monde fou. C'est vrai que le concert est 4 ans avant pour la vie, le confinement. Voilà. Donc, nous avons vraiment un partout, c'est l'amour infini. On est à et on a fait un album dynastique. Voilà. Donc, on a fait un album dynastique. Donc, on a fait mon papa Jean-Claude Songola depuis Paris. On a fait mon ami privé Soupop Swami à Grodimbala. Na pesi mbote na levier Jean Cizola na moni Ambrosio le pétrolier na Angola ba frère chéri bazo c'est le 7 novembre on a concert za munene swag kaka album na za biso ba chéri bazo c'est la ndé baza ba chéri bazo ko zela bango bazo ya na poto o moni ba biso ba oyo ba biso ba oyo moi je parle pas trop mais quand vous me regardez, vous comprenez que stabilité mondiale. Biso to oumeli trop la presse donc to comme j'en ai dit ma marque déposée. Donc quand on voit Charlie Solo, on voit directement l'image de Ferregola. Voilà parce que on a non mais ce que dans le bible on y a mis mettre fiki carré mettre fika na wenge asali combien d'années na wenge et sur ka longwe non c'est pas tout le monde qui regarde dans le monde de la musique il faut kima net ngana poto déjà dans linga ngote oya poto nga je sais qu'on la boya poto ça dit que poto en fait bon poto et ils ont rendu token na ba Côte d'Ivoire ils ont ça dit que ils ont sous mission de service OK mais nga bena poto entre na kaka na ngote voilà mo soki na ko rectifier hein nga bela poto na kaka na yango te dernièrement to kina Russie awa dernièrement to na France
tout le monde était libre. Donc, on a dit ni ni nga moto to bana no na baba masa tam suna ke ban les mo parisienne na ville la bandi au moins na kuti amado na na mele bo etam susu na kuti sikito voilà. On dit et ça mutu no tout est à seulement pas qui mon poto. Té wo nga za musala ngai. Moi je vis ici au Congo. Je les resterai voilà donc na continuer ba mboto na ngai donc na pesi mboto na Yannick Kayenga mon invisible laskoni mbunza le mbunzanien. Chiko simi sikwa karadonze mon ngai amour infini za naembile ngoye et puis na moni papikou c'est le sage et le nouveau riche voilà donc laskoni mbunza toujours mbunzanier bon hein Edi Makitosh le gouverneur donc voilà na pesi mbote na vieux nanga depuis Sénégal mon ita la ranga ba relation na tina Sénégal na pesi mon vieux Bobo Noël Zanou ya Mavechungu na pesi papi si un industriel ya Mazé voilà. Donc depuis Londres, voilà. Donc là je vous quitte parce que voilà. À bientôt là, la séance répétitive voilà. Va commencer à bientôt là. Donc voilà. Je vous laisse. Je suis de cœur avec vous, voilà. Merci. Je vous laisse Miko. Voilà, balobi tozapena nzenze beta kababi si ma faire lenda donc Miko donc azawana ba ici biso bino ezo simbati album banda bozonga studio album ebimi ya boyo ki bino bonga bobimisa moi bobimisa te po ezaki kitoko te bozongi si studio mais ti si que zo bimakati parce que d'abord mona Jésus koya te Jésus déjà koya Jésus koya rata Jésus le niaz OK akoya rata te album ezali makamwana Quand la presse a expliqué, on a expliqué, c'est vrai. Makambo kala mingi te toujours claqué, toujours beta makambo qui ne sont ni dans le monde entier et sont ni ngana. Donc makambo ezali. Donc Jésus le nia ça imba na lola donc a pesa makambo. Donc ngai mi kombe toza sala makambo. To pesa la makambo qui est bien makambo ça très bien. Donc bana poto. Bozele le 7 novembre azoya. Mais makambo Denis les salobaki que nous sommes limés aussi. Wana biso tozolo bete. Ah yo ya mi bato mutu ya. Mutu ba biblia mutakala tika makambo wana. En bref parce que te ye makambo wana te tuna makambo musique. En bref, bozo continuer na boga de la presse. Bon ngai mingi kaka mbote na nataka sa mère de jumeaux français. Bekam Mobutu donc yo yebi à part ça Kiré Modjai na Paris. Donc, la PCI, Jean-Thomas Kassa, discipliné international. Et puis, Maman Jeanne Ndoke. Donc, Tozali. Donc, Tozo Bundagi, tout comme vous avez dit. Est-ce que Talande Tozali? Talande Tozali. Vous comprenez que le bateau va faire tout, quand on voit Jean-Thomas avion, tout. Donc, rien à dire. Il y a Golam dans ma cambo. Voilà. Bah, il regarde la presse. Mais c'est là où il y a Denis Les. Denis Les, ma publié Moutakala. Ma publié Moutakala, le Bossona, nous, tout le monde a été. Ezaginan. Habillé. Il y a l'équipe à passer tout dans Mboko pour la publier. Azaki, c'est qui? Azaki montage. Baboya Gocha écoute, Baké Gocha Nandolo. Ndolo, c'est que Bachaka criminel. Pongana Sungayo Sikoyo. Moutunati Denis Les a rolo batté. Les lois église de Kabwani, Bakomi Kowele la Mabozaye na moi Sinaï. Ouais, je te dis. Baolela na moi sina manda chante. Baolela bijou. Mais je te dis, Denis laisse moi sina ye yandako. Alinganga na Facebook na boya. Wanga na zotali sa osiko po na mona ki ata rien. Oh mais je te dis, na zolo bana yo. Est-ce que vous avez pas mal de yo pena na TV yo boya ngo. Boga yo ba mbozolo ba. Yo moi ça Denis laisse linga boya. Je l'ai dit tout na boya ngai. Bablo mususu na linga koloba susu te po trop c'est trop to komika na suka bana poto boze la beauté na ngai na zo mo bimba ndenge na za bo le 7 novembre sinon ko faire ça la concert le 7 novembre na casino de Paris yo ki po kende oyebi teke na utu ko voyager uti Dubai kuto kosi biso mituka wapi soki wapi te Dubai eza wapi kingasani asuka mais kasi ana lobi eza wapi oh yo kasana tu faut que Dubai faut que Dakar d'électeur mais non il faut passeport papa faut piquer faut foutre ba test d'accord papa mbongo ngana ke na ngo Dubai za mbongo na somba ta 3 cash na kini tuna bato ba papa tant yo ko voyager au comprendre billet za combien billet za combien papa ça sont 2 jours c'est ba pièce c'est jour à 2 jours on banga o ganga ba mitu zo ki ba ke Dubai papa ba kimit mais montenga na zongi kini was disponible ozoyoka lakini awa so mutu akeka Dubai ba mtusu kutu bakenda batika kutu la ba Cameroun ka Dubai
mais ngana ekini donc il faut qu'on pèse nga moi ba chance nanga voilà to pèse ba chance belé to comment chuter na biso Bogard de la presse pèse biso na ba programme ya mouvement zandeni album dynastique et major nini ba programme zandeni ndenge za la raka pour to entamer le programme ezaka toza na inde 3 répétition mardi na jeudi avec mon Ntombolo Jésus de Niance le padre moto yambo to kutalaka awa soko za po soko taper mouvement oye osali pe test kande ba mission to basala test soko za bon chanteur ba ko benda yo soko za po bon chanteur te ba ko longolo talaka ka poto yango ya ko sala test ya musu poser liste poto mais papa biso to za ngai na yebiso ngana za ngai ko comparer sous ba biloko wana te papa ngana za le seul journaliste oyo na sutokela sous makambuté na koma na ngara boy soki enda ko kende na keso na ko kepete échanger tenga na fils mukoko gardien du temple nazo ko jumele makambo nazaka obligé faut na kende te mais nazala epai papa oyo azaka motema malamu na bana na ye on se comprendre donc bana poto tout bozela le padre le 7 novembre na casino de Paris wala la moni déjà ba vrai chéri pour pesa merci pour bazo ko zela ngai nzela poto fongama pour pesa merci na fali ba tout bazo ko zela ngai na casino de Paris qui a dit que na roya Paris te yo passeport aussi na bombi saki déjà pas mo kozamboka faire rigole ça peut faire bon pesa merci ah junior dia ça bambota trop merci ba fongola non nzela ya poto yes teri faire akenda poto avant hier abando teka nyampuli na sama ya makelele pona sunga yo sikoyo kasi faire serra zo kende ba poto ya zo teka ba bikeja wana wenza bichako chako na sima stade du fleuve soki stade du fleuve soki wapi yo bien on dit pesa ka merci pour nzela poto fongola mama merci ezate ndenge za boye biso tout to yeko corriger musique ba tolongo la musique na ba boîte na ba showcase to zo beta musique sikoyo na ndenge en plein air bana poto tout bozela le Bogard azo ya mobimba avec idéologie sika et puis émission na ngai comme on le rappelle na chaîne Nakin na dondi chaîne na bato ya Basile vient la bison de Basile et so le kawana bona na chaîne na ngana avec tous les journalistes Akin o ngana za journaliste en télévision kendo sa na TV Akin bandi mayo te ezambanga te boulot te te oza journaliste internet sala na émission na TV Akin bandi mayo ndeko Basile azo ko ngai abi petit oza musique vandakao donc chaque lundi botala ngai na pacho refi manga na manga de pacho te ngai naza kizakle na kati kipacho na kati kibatoto na kati obobi bana pe na pacho bozongani tozongani bengana ka tia biloba biyo biloba loba loma pe o mungu Ntombolo papa o mungu Ntombolo babengana ka epamba te o bako bengana epapa bondeli allez yango no te toza ensemble quoi fanta fofala toza ensemble quoi merci beaucoup voilà merci beaucoup cher ami internet olanda biso partout na mona taka za chaîne na biso Erline Chikeva Kimbangu continuez à s'abonner na chaîne na biso vous ne serez jamais déçus bomoni be mission ki to kaka boye ba réalité boye babi bokomo nango kaka na kata Erline Chikeva Kimbangu boko zala décité talaka bilenga boy nena lobaka un son dans l'équipe JPM de la presse congolaise maramba bien et zalaka to comme vraiment na suka émission na biso Montréal moi ba dédicace kande zala au fongolanga babi balobi les cœurs de l'homme les cœurs de l'homme Irène Ndaya éclairage public Aigle Royal Kakayo sans oublier Dodo Kimbangu babi motema ya Erline Chikeva bambote bele place ozali balobi yonde makambo babi engambengi na Mao Ginette Mvwezolo Freddy Bilumbu babi Jean Chikeva donc bambote belé pour place aux aliments maman Mimi Chikeva Milchek bambote belé babi la grande dame maman Mimi Chikeva bambote belé Gani Chikeva Francisco Noble na sima ya caméra na montage aussi Francisco Noble bon continuez à s'abonner vous ne serez jamais déçus quant à moi je vous dis bye 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 bye.